Oui, bande ko balandi to komwa pindeng to ebisa kimino mbula butu. Moi toko servi la République démocratique du Congo ezamboka na biso. Toyo kibiso nyonso depuis kala makambo oya ba chef coutumier, ba vrai chef coutumier na ba faux chef coutumier mobulu e bande na kati ya Congo awa. ANATC ezawana. Secrétaire général akoma na ye ba to lo ba terminer. Village ya mutu moko boyi. Des ordres de nyonso. Chef coutumier ni nana za chef coutumier ba bele ba koteka ba mobulu epai to yebite na mboka Congo nani akozila biso solution kalezala ki soki batu mi bale bazo bunda ezala ba ministre ezala ba konzi ba président ba candidat président de la république ba luka solution wapi pe ba chef coutumier ba konzi ba kolo mabele o bazaka na mandat. Au moins ministre a un mandat, député a un mandat, président de la République a un mandat, mais chef coutumier a un mandat. Ma belle oyo eza pifonaye o epesa melié. Toye awa to koyoka ba nyamu nyamu ba nungu e koleka. Kotoyo ndeko na biso fumu difima ale bakana ngala zali secrétaire général ya ANATC bande ko ba chef coutumier musu babite ndeko. Place oneza ayote. Mandat ese sili to vota ki to teke place wana lelo oyo zo sala hors mandat nini ye koleka au juste ya to kiti awa bola na boke binyosu nini to ko sala awa et puis to ko ya mbape nani et puis nini ye koleka awa bola na boke binyosu ndeko mbote babenga ba mokonzi ndeko te ngai ndesko na kubenga ndeko parce que yo za kola mwana epana ngai potangu ba suku uba chamba uba mbala balietina nyonso oyo mini Congo atambola kana bango soki bamoni yo na etandukie na yo ozopesa ya bango mokonzi lokumu te ezaka vraiment mabe mingi na coutume tango ya mbinga na aspect traditionnel il faut toujours pratiquer respect traditionnel tango ya mbinga na aspect politique okokeni na nzela ya politique tango ya mbinga na bilenge kuke na bilenge mbote na yo epi boye malamu na kati ya esika onga na bomba kanzoto tolingi toyeba yo za chef ya village nini to penkumu ya mboka nini toyeba bongo to kota na fond ya l'histoire na biso au déplacement de sale pa awa et puis oza descendre pe ya nani toyeba ana zali chef de village te ana zali chefu ya chefferie ya royaume chefu ya te azanga mabele naza chefu naza na mabele nazali descendant et représentant ya roi mini Congo mboko yo fandi Congo tout est Congo mobimba mfumu tete donc mfumu ya liboso roi ya liboso oyo anyataki mabele na yawa oyo bapesa ki mboko oyo kombo na ye c'est le roi mini Congo na capitale ya basuku na mpesi na sertera kibolo veut dire naza musuku naza mfumu wa basuku awo eza mabele na ngai te mbeza mabele na ngai parce que nzela oyo mini Congo alekaki yango oyo teke wumbu na mini Congo baza famille moko koloba ete mini Congo ko uta kola ezali Egypte njela oyo yepo akende kofanda na mpesi soko yoka kabaloba kangonga kotila njela ya ye koleka ezalaki Kinshasa awuti kobunda awuti Zambie Egypte Zambie Angola naza na mboka ya munene na kati ya Angola oyo babengi basuku abimi na Angola aye afani na mbaza Congo kobima na mbaza Congo tango bitumba basali na ye bitumba na mbaza Congo nde kobima na mbaza Congo aye koya nzela oyo ti akei kofana na mpesi donc naza mokonzi ya basuku tonto yeba awa na kati ya mboka na biso Congo nani comme yo za bongo ozo diriger royaume naza au moins na 350 groupements o baza na se na ngai na tango mini Congo ezalaki nanu royaume ya makasi soko yoki meme kasongolunda
roi Kasongolunda auta pa mini Congo. Donc veut dire histoire ya Congo c'est mini Congo. Donc mini Congo c'est un royaume où soki belge asala ki ba koteri na été au belge asala ya ko détruire ba roi parce que ayeba ki te ba rwande baza bilombe ayeba ki te akokoka ba politicien ba kokoka ba roi te ndeti na Belgique abomaki royaume wana mini Congo ndeti na Belgique a garda histoire wana mini Congo mais soki okei na ba bibliothèque histoire de Basuku nde okotanga makambo na zolo banayo mini Congo azalaki roi nini mini Congo azalaki na ba lieutenant combien siko yo posa parmi ba descendant na ye c'est ça nazali descendant na ye 10e remplaçant na ye parce que 9e azali en vie mais nzoto ekoli azana mpesi na village afandi anga ende moto nazali motindami et mopesi mi pouvoir na ye ya kubundela mena comme nzoto ezana nukolongolo na bundela bokonzi oyo ya mini Congo et puis bokonzi ko défendre tous les chefs coutumiers congolais. Bokonzi ko défendre tous les chefs coutumiers congolais. Chef roi nani akoki kozala chef coutumier nani pe alongo banité kozala chef coutumier kumekana ko expliquer biso parce que na Kinshasa awa comme ici awande comme royaume et ba chef coutumier yo uti wapi Mbandaka yo uti wapi Kisangani yo uti wapi Manyema bango tu ba se retrouver à Kinshasa mais kana ko expliquer biso c'est tout à fait normal que les chefs coutumiers ba se retrouver na Kinshasa. C'est Kinshasa, c'est la capitale là où toutes les institutions ils fondent et les chefs coutumiers ceux qui le roba ko kima mboka baya na Kinshasa parce que nzala et puis mal encadrement ya bay o ba chef coutumier ba pesa qui soit disons confiance ya ke ba cadrer une alliance de chefs coutumiers alliance et koki ko ça la organisation ba chef coutumier pendant qu'ils allaient mal organisés pendant qu'ils allaient mal ils allaient na ba kipio yo bazali ba chef coutumier te ndeti na depuis 2013 biso to bundaka bitumba eleka na ba itandoke en direct na ba RTNC ya kusenga na tata mokonzi ya mboko watikaraki awa tukotika libonga Joseph Kabila Kabange biso to senga ki na depuis 2011 12 13 to bundaki etumba ete azongisa mabele ya chef coutumier azongisa ba chef coutumier mabele a séparer bokonzi ya ba chef coutumier na politique congolais et tu as qui kozwa yango na 2015 mais pendant que même l'état congolais a yebi que il y a une association officielle au ezwamaki depuis 1960 na indépendance tango politique qui kosenga indépendance ya mboka et les chefs traditionnels aussi basenga ki indépendance nde basala ki alliance to bengi ANATC zana kati ya gouvernement na kati ya présidence de la République pour na ko défendre que intérêt des chefs coutumiers pour na ko lakisa nani azali chef coutumier mais ANATC yango et kokambama na bato oyo baza soki mokete na souci ya kosunga ba chef coutumier. Écoutez, moi je vais parler ya ngongo ngai na kuti parce que ngai depuis 2003 o ben to bisaki ngana bokonzi na libota na ngai te comme nazaka na musala mapinga et comme mangati na ndenge zakati ko silisa yo misala nyonso ozonga na maputa. C'est à 2010 nde na eko pratiquer siko tradition na biso nde na eko zonga na makolo ya bakoko na ngai nde na eko kende siko na mboka na ngai ete bayebisa ngai mission na yo ezali yango yo. À 2013 nde ba eko sala encadrement na ngai ya kolati ngai nino na lati na 2016 nde mini Congo ayeko yebisa ngai te bato yango yo bunda bitumba. Cela veut dire na kosolola sikoyo na ngongo ngai na kuti yango na ngongo eleka kite pamba te na tango ngonda Mobutu
tomonaki pouvoir traditionnel margué ezalaki susu na imparte te parce que Mobutu alobaka ye nde roi du Zaïre, ye nde président du Zaïre, roi du Zaïre, nde abotolaki pifo ya bachef coutumier. Tango roi bakazika ye kobima, roi bakazika ye kolobaka te mabele mai zamba esobe eza ya l'État, le sol et le sous-sol ya l'État. Nzambe oyo akelaki mokili, oyo akelaki mokili, oyo apesi biso bokonzi ya bokoutumier, tango asali mokili asisi kosala mokili akelaka président de la République te, asalaka Adam nde azalaki chef coutumier ya Yambo, oyo Nzambe alobaki ete mabele na zamba oyo na banyama nyonso na mai oyo eza ya yo. Biloko aboye okobimisa lelo mpona nini oponi kaka mikolo oyo banda kala wana bandeko tela ndeko Fabrice Zomi bakotela na liso bindeko oyo tokomona na aline mabe ndeko oyo tokomona makambo kitoko boye oyo bomba na motema olobaka te banda kaka ozaki chambe makambo mosusu makambo boye histoire ya mboka na yo mpona nini obombaka yango makambo toujours à défendre Congo. Même tina lelo nazaka kawana esika ozokongoni ya tawana epa ya mokonzi ya kala Joseph Kabila Kabange naza toujours kaka wana et puis makambo na mandako sala kaka toujours tango wana. Peut-être yondo zwaki ngai ngonga te ya kolanda muzindo na ngai parce que les Congolais bazwaka moto bakansaka lokwa bato nyonso ba parasita epa ya Kabila. Non ngana parasita pa ya Kabila te, ngai na wuta Kadogo oyo babengi Kadogo pembeni ya Joseph Kabila. Tina ndenge na sala association les amis de Joseph Kabila, c'est parce que na yebi Joseph Kabila de A à Z. Mais bonkumu bonfumu ezali oyo ya makila oyo na bandaki ko défendre yango lelo ebeti mbuma internace et que mokonzi na biso ya sika Félix Tshisekedi azali lelo président par rapport ya soutien peut-être na ba conseil peut-être oyo ngai mokonzi ya ajo kaka ya les amis de Joseph Kabila na bandaka ko conseiller na mokonzi ya mboka na biso ya kala. Awa siko toye na makambo na bino association na bino ba chef coutumier nini ekoleka kuna na ANATC. Eloko moko ezorika na ANATC ezalite. ANATC eza na mokonzi be moko, mokonzi wana komo na ye Mwami Munongo. Mwami Munongo c'est un vrai chef coutumier. C'est un vrai chef coutumier. Azana mabele na Katanga, soki okeyo tuni Munongo. C'est un chef coutumier que je respecte aussi beaucoup. Azali mokonzi ya solo. Mais Mwami Munongo ayaki kosala erreur moko yako tia moto moko comme secrétaire général ou azali chef coutumier te, ou azali un escroc. Il s'appelle Difima. Monsieur Difima. Monsieur Difima, vous n'êtes pas un chef coutumier. Ngai Zombi Fabrice na chayo na ba défi tango nyonso. Soki Difima yo azali chef coutumier, prouvez-nous que vous êtes chef coutumier. Monsieur Difima, yonde moto yo o bebisi lo kumu ya ba chef coutumier. Parce que pas na yo ba chef coutumier ba koma ba marchandise na yo. Soki faut kende ko senga mbongo et pas un ministre intel okozwa bato église de noir bana ya bakoko ba messager ba oyo bazolanda nzela ya bokoko okozwa bango lati bango bilamba lokola ba mfumu ozwi molongo ya bafumu ozokende kotambola na bango na ba ministre pona kosenga ba mbongo. Nde sika oyo ba politiciens congolais bazali sous na respecter ya ba mfumu te. Parce que vous-même vous êtes pas un chef coutumier, monsieur Difima. Un chef coutumier azalaka songi te. Un chef coutumier azalaka moto kende koloba loba bana CCTT. Chef coutumier azalaka moto misu na misu. Chef lembalemba ayaka epa na ngai na 2011 pour me dire que Sa Majesté Zombi Luka moyen nini ya kosala ko comme ça message pa tata mokonzi mboka que Difima n'est pas un chef coutumier, il n'a pas de droit ya ko encadrer le chef coutumier na ANATC que secrétaire général parce que président aza président mais mosala mingi eza pas un secrétaire général
ndeti na mwami munongo apesa ki na difima wana poste secrétaire général parce qu'il parle bien français, parce qu'il a kendaki na Londres, parce qu'il a outaki na France, parce que mais pas ko tenir compte que mabele oyo difima monde tenga bona kotanga mpesi mini Congo kezali mabele ya bakoko na ngai, ezali mabele ya koko na ngai, ezali mabele na ngai basuku nyoso bazana Kinshasa oyo aza vrai musuku soko ke otunie qui est mini Congo Zombie Fabrice akoyebisa yoka azali descendant ya roi mini Congo, azali représentant ya roi mini Congo. Moto akoya ko termina mabele na ngai azate mbe kende na mabele ya ngudi ya baka oyo difima robaka azali chef coutumier. Okomona le vrai chef coutumier là-bas na ngudi ya baka comme na yeba vula. Oyebi so mona ba vula. Je le connais très bien. Ngai moto na tsalaki nyoso na sunga difi na sunga bavula bazongisa bokonzi na bango oyo difi makendaki koyiba meye boni akikoyiba ki ayibi ki bokonzi abatu ye pe aye na sosa na bino munene asosa munene amboka Congo ozebete masura bana 1960 ndeko abota mika lelo ye akikokoma na secrétaire général ya association. Il est trop malin, il sait comment parler, il sait comment convaincre les gens. Prévenez que le président ya ICETA, une association, il y a un chef coutumier, il y a un na kati ya ANATC. Il y a un lelo a menacé yo ce que vous avez pesé à kangisi yo, tanga ko kangisa yo, après ajuyo atyo na simanaye. Moto oyo abomi lokumu na biso bankumu banfumu devant politique congolaise. Ezali kombo na ye monsieur Difima Balls. Est-ce que vous pesa biso vrai village na ye soko yebi na bien mboka na ezanini et puis aza mutawapi na vraie histoire ya Difima n'est pas un Congolais. Difima c'est un Moulari, c'est un muta Brazzaville. Maman na ye soki tata na enda za muta mboka wana oya kenda ko siema. Je crois pas si maman na parce que maman wana oya kufa kakundaka kuna ayaka na eko ya na mboka wana bino boza bapandi sango soki ngana kokosa ube soki na ko ba mamba lokuta kamata kamera na yo oyo soki oza na transporte ngai na kopesa yo transport zwa transport kumba mawa na Kinshasa tina ngudi ya baka esika Difima robaka ya za mokonzi kende tina ngudi ya baka ya sans intimidation ya sans tinda ba JR ya sans tinda ba soda ba menacer ba traumatiser libota ya batu kende tia micro na yo kuna na kamera tuna soki Difima za chef wa kuna et après ozususu oyo okumba mitina mboka na ngai na mpesi okei otuni batu qui est zombie parce que on peut pas parler comme ça. Et puis ça c'est un faux débat que je ne vais pas faire ça à la télé. Mais ce qui toko ça à la télé parce que tout le monde que ya kuku et wumeli. Ti toko pesa ka message na sele l'autre ko mona Difima a comme moto ko sangisa ba chef coutumier ko kende ko déclarer ta comme ministre des affaires coutumier. Ko zalana no secrétaire général ya association ba chef coutumier a ko kité a kotisi mbilinga a kotisi désordre na kati ya pouvoir traditionnel et a kende ko ba comme ministre des affaires coutumier. Mais il a déjà influencé tout le monde là-bas. Comme Naïbouti Koyebiso que Difima il sait comment parler. Aïbi comment convaincre moto. Difima même si Gazalaki wana, ba chef wana kaka ya mboka wana. Bandi magayete ki aza moto na bango. Ako kende na compte ya ANATC nenga kendaki wana, akei na compte ya ANATC. Akoyebisa bango ke voilà ANATC to bongisi te mukonzi mboka or que azala kalisusu na ANATC te parce que président Munongo o azali président voté na kati ANATC et si alongola ye et si alpekisa ya tanga susu kombo ya ANATC te na makambo ya ko kende ko sala mais comme le monsieur il est têtu comme le monsieur je sais pas quoi nani appelle ça kay mutu makasi donc le monsieur il continue toujours. Il y a qu'à parler, il y a qu'à engager sur ANATC. ANATC, c'est la structure, non? Et c'est la conseiller juridique. Il a bafoué tout ça. Il a fait un groupe de Bakongo. Il a fait un groupe de Bakongo où il a parlé sur ANATC.
il a bafouillé tous les ordres, il y a règlement de l'intérieur, il y a association. Yango wana sikoyo biso to telemi, ngai na lobby était, je suis candidat président, il y a ANATC. Et tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo bako soutenir candidature wana ya Fumwa Basuku, Sa Majesté Zombi Fabrice à cause de la candidat ya présidence ya ANATC pour tenatia ordre na makambu ya chef coutumier pour tena kotisa ba vrai chef coutumier bazwa ba raison na bango ou ezali ba droit na bango. On n'est pas besoin de courir là dans poste de ministre pendant qu'il n'a c'est nan to bongicité pour le l'autre coup que j'attends poste ministère ou ananga na comme ministre affaires coutumier mais n'a ko contrôler ba chef coutumier parce que ils ont une alliance association où ils contrôlent nan ba chef coutumier donc monsieur Defima il fallait qu'il y a ça là et ça là qui n'a ndenga ça là qui n'a chance il y a cause à la secrétaire générale ya ANATC c'est qu'il fallait qu'il abongisa nanu structure ya ANATC abongisa nanu le chef coutumier ba chef coutumier bazonga na ba raison na bango mais il n'a pas fait ça c'est qu'il sait c'est toujours de faire traumatiser les chefs coutumiers de faire insulter les chefs coutumiers kozwa ka ba chef coutumier comme baka bango na kamba kolongola ka bango ba sapato soki siko lelo balobi ke non chef Sa Majesté Fabrice Zombi yona ndeko Defima bokoti na kata zamba de pesi no 2 jours wa ko bima wa yende to yende to loba 2 jours kuto pona nini opesa kaka 30 minutes nyama kolia ina zamba Defima na nyama tena zamba aza même pas na nyama na mai aza même pas na nyama na mukiri ngana na nyama na zamba na nyama na mai soki aza prêt bukumu baloba pamba te soki aza prêt il vient bo keika katana cimetière ya kala o bakunda bakoko botiki ngana ikuna na butu soki akobima bimate de film za chef coutumier te bande ko yeso balanda biso awa toye kotanga komba mutu te toye makambo ANATC oui totanga yondo bandaki kobenga secrétaire général du FIMA tout ça là c'est pour cela moi je vous dis que il faut pas citer ces noms là devant moi parce que le monsieur n'est pas un chef coutumier le monsieur il a eu de chance il y a cause à la camarade il y a famille Bavula comme kotinda ye ko représenter bango wana Congo na Kinshasa famille Bavula et comme ko pesa confiance ba mikanda c'est là que il a fait magui wana ya ko botola bokonzi na bango pambate azalaki membre soit disons oya memaka batu na ba chef coutumier na PPRD pambate azalaki membre infidèle soit disons ya PPRD nde il est abandonné ko utiliser même ba militaire ya ba garde républicaine pour que nous menaçons la famille, la police, banane, tout ça là. J'ai tous les rapports. Et puis on a informé ces rapports. Tout étendu à la République démocratique du Congo, il y a Bakonzi. Monsieur Wana, Kokangisa Kabaninga naye, monsieur Kyungu, un chef coutumier Kyungu de Katanga. Lui aussi, pour le moment, il parle de ANATC. Je sais qu'il n'a pas encore une élection na ANATC biso nyonso to ko poser candidature na vraies élections o to ko senga na mokonzi ya mboka na biso Félix Tshisekedi a organisé parce que toujours ANATC ils ont dépendre de la présidence de la République et puis na ministère des affaires coutumières na ministère intérieur donc les gens oyo bazali na monopole ya ko sala élection à ANATC c'est le cabinet du directeur du président de la République donc c'est pour cela toujours senga même na monsieur le directeur du cabinet à président, monsieur Vital Kamerhe, na monsieur le président de la République, bazwana no makambu ya ba chef coutumier na sérieux. Bino nyonso na mokili ndenge bozotambola wana, bozali na chef coutumier, bozali na mabere bowuta, bozali na zamba bowuta. Eloko moko te ko tambola kitoko na Congo, soki problème ba chef coutumier ezali nanu regretter. Parce que il faut koyeba mama Maman chef coutumier ça maman parce que bango nyonso même chef de l'état azana mandat ekosila ministre azana mandat ekosila ya bino etikali bongo ekosila te mabele etikali ya bino yango wana ngana zo senga na mokonzi ya mboka na biso monsieur Félix Tshisekedi mon président parce que vous êtes notre président biso nyonso ba congolais to votaki yo pose à la présidente de la République. Bah, grand électeur na yo président de la République, monsieur le président, c'est nous les chefs coutumiers. Bisonde to ko battre la population na yo. Bisonde to ko bomba peuple ba ko voter yo. Si tu veux encore être président de la République. Donc c'est nous.
tika nano makambo ya gauche droite s'impliquer na makambo na biso ya ba chef coutumier. Tia un conseiller na yo ya faire coutumier oyo akozala na litoi kotoyo na litoi kotoyo oyo apesa litoi moko te epa ya monsieur Difima, parce que monsieur Difima pendant tout le mandat basali na kati ya ANATC yende moto a conduire moi mimulongo na ba erreur yende moto oyo abimisi ba chef coutumier ba incapable pour na kosilisa même ba problème ya insécurité na République démocratique du Congo. Monsieur le président, na kati ya village tozalaka na ba porte te mais ba parents ba uta kazamba esobe bayaka na nguba na masangu na nini na kati ya ndako oyo eza même pas na porte mais moyibi na ndako akotaka te kuluna na village azalaka te. Pourquoi? Parce que bana ya mboka ba respectaka bokonzi, ba respectaka pouvoir traditionnel. Soki lelo oyo ete monsieur le président de la République otie makambo na biso ba chef coutumier na nzela nyonso ekoleka comme ba problème na République démocratique du Congo ekosila na seconde, parce que nous les chefs coutumiers toko s'impliquer makasi parce que toyebi te tozana salaire ya malamu, tozali na valeur, tozali na lokumu na biso, toko tia vraiment implication na biso makasi na kati ya jeunesse congolaise okomona ete peuple akobanga bokonzi, peuple akobanga pouvoir traditionnel. Monsieur le président, tozali na bokonzi. Bokonzi o Difima alakisi ete ke ba chef coutumier bazakaso na bokonzi te, ke ba chef coutumier bakokisi ko ke na zamba te abengi nyama nyama bimi ezali. Mais le vrai chef coutumier bakima alliance ANATC pour un individu, il s'appelle Difima, que le monsieur aye ko boma pouvoir traditionnel. Soki un conseiller et affaires coutumier et pas na yo mokonzi ya mboka a bengisi élection ou à Bengsi assemblée générale, il y a ANATC, il y a tous les chefs coutumiers, il y a tous les représentants, il y a des chefs coutumiers, au Bazana Kata Kinshasa, Bakende, Basa la cellule na bango moko, Oyo Kolunga, et quand il y a problème nyonso Oyo, Okomona ete nyonso na Kongo Kozonga na Nzela, même Bitumba, Ekosila, parce que là maintenant, tous même un programme. Yakoloba ete na kosangisa tous les chefs coutumiers à 26 provinces tokoke na bango Beni, Bunia, Butembo pona koloba non pona kokene kozwa mabele na biso wana ya kosala ba cérémonie traditionnelle ya koloba non na guerre ya guerre ekosila. OK chef, totondi obotondi sa majesté. Merci. Merci bande ko balandi ya tokomu wapi ezaki mo entretien muketo yoko sala awana sa majesté Fabrice Zombi boyoki ndenga lobby alingi kimia alingi ordre alingi chef coutumier ayeba na mboka na ye ayeba pe musala ne eza nini chef coutumier azalaka mama omoni mboka o bato nyonso bakoleka bazala ba mandat mais chef coutumier azana mama te ye alobi aza descendant vrai descendant ya mini Congo aza muto tengna ba histoire ya mboka Congo tango toko tanga toko mona ndeko mini Congo aza wana grand chef grand roi munene ya mboka au Congo ba tipo na ba ngongolo ba yebi lisolo pa ba kota awa nini ba monaka oyo mini Congo la kisaka bango ya le bi aza descendant ba grand chef yo polo baka mingi lokola onga aza soki ndani la kisaka uta wapi moto nyonso na source place à uta ye a lobby alingi a diriger ANATC comme président. Il y a ce chef coutumier parce que azali descendant aza vrai roi pour la biso to tiki espace vide o ya monique le kondeka lobby ngapi azana honor bakisa yaka to repesa au micro o loba mais pour la lelo to suki awa tika te kimi ya nzambe ezala maboti na bilo to kutani lobby.